mbote ya mingi na ba ndeko nyonso ya Anani Congo. Lelo oyo na zana makambo mingi te, mais na lingi na profiter na sala mwa rappel boyebi via poto misala ba rendez-vous ma makambo mwa ebele. Alors nakokende direct nakocha nzemba rubrique te poto save ba space to save tangu kombo ya kanal na biso Anani Congo, ANA space NE space Congo avec K, KONGO. Alors numéro na biso zali 0044 740 40 22 327. Soki ozali ko bengela a partir ya libanda. Soki en Angleterre, utikaka 0740 ainsi de suite. Alors, pour la journée à lelo, na limika kana, je ne dirais pas qu'on répondre, mais na lingina loba, na ba oyo ba sola kanangai, ba oyo ba bengaka, ba oyo ba pesaka toli, ba oyo ba pesaka ba pensée, ba oyo to salaka échange ya ba pensée. Et je pourrais me dire ba débat tango mususu na ba connaissance bango ba zana yango, na oyo ngana zana yango to salaka ba échange ya ba pensée. Alors na zui appel moi mingi ba ndeko ba pesaka toli ba moni que non makambo susu ko dévoiler yango te ko bomba yango bande ko nangai na lingina lo balika moko lelo en tant que mwana muzombo bo moni triko na lati lelo mwana pesa nga yango moni bana ya poto na lati nga lelo parce que na bomba ki nga yango yena mwasi na yo dad we've got a present for you. Present, okay, bring it home. So it just happened that most of the appointment, and I was busy, and then sometime at work you're late, and you know, those discrepancies, I would say, we're not able to meet. Mais après ça, Mkoso nalaki pa mwana kotala bango. Mwana zalaki te mwasi na bilanga date. Teleki kuna ndako defwa ngabe oui ba contre eta ba air na pesa ki bino na sisi laki te tout ça. Kado na yo ya to eko tikila yo yango. Kado yango. Ta na komi na ndako na fongoli kado yango. Bokomona oyo yango ekomi. Promoted to granddad, and you can see it was a December thing. What does it say? Yeah, 2023. Promoted to granddad. Is that what it says? Granddad. Yeah. Na sekaki nga moko kado tala komela na vola yoko na sekaki. Mais na seki kaka. Mais merci pour na bana kado ba pesa ngai. Mais na déjà granddad déjà na lobby onga lelo. Peut-être na loba yango te. Junior mwana oyo apesi ngai triko oyo. Abotama na Angola. Tangu na bandeko nusu tu bangole na lingi bolanda likambo oyo lelo. Junior pesinga triko oyo abotama na Angola.
il fallait na tia photo ya maman na ye. Mais prochainement na programme sous. Père Aleki Blaze, ozali tata leki ya Lili, hein? Na yebi ke olobaka mabe mingi bakulutu na ngai na avant na continuer bakulutu nyonso tu ya bazombo bakulutu oyo balembaka te kopesa ngai toli oyo babendaka ngai matoi na lingi naloba merci kaka na Angleterre te mais na mokili mobimba. Na Belgique, tozali na manu George Sandy. Na ndeko na ngai Leonardo Nzoluvonda na France. Tozana ba ndeko msusu Domingo Vetokele par exemple, aza na Belgique. Mwana osoto ke gunti katolo kako azana France Louise. Mama nazana kulutu na ngai Dr Zasala azana Luanda oyo ba kulutu bapesa ngai toli. Bakobezo kima bon likambote na Angleterre par exemple nazana manu grand frère na ngai manu Pastor Santos na mwasi na ye mama Joana nazana manu Ngombo Masivi yekuto alembaka te kopesa toli. Nazana manu Zakaria Mayala Dioko Pilula kulutu alembaka te ye alubina ki Congo alubina na munu kutuba alubina portugais. Nazana bandeko na ngai Pastor Tsimba batu baza ebele bandeko nazana batu mususu soki na lobi mabe mona siliki mona manu Masivi ya siliki alobi likambo na lingi yango te akoloba na ngai manu sant nge nzavade bobo kima mtoba munge wana manu sant nazomeka ko koloba ndenge ya lobela nge kidia mdibaki dikutukoge mwana manu abite manu wana na yebite mwana ngamo na éclaircir manu ayoki ngai. Donc nazana bakulutu ebele na Canada nazana manu Lukombo ye abote na Pointe Noire kulutu wana azana Canada. Nazana ba José Wanduka andeko na ngai nazana ba manu Douglas Fula manu na bosana lemvuka manu Douglas Tio John na Micham. Donc bango ba silika donc soki likambo de manu Fula kuto mono ba nazana biso na mona yo oza wapi yango na ndeki video lobby na sepelite omona manu Fula yekuta silika donc soki likambo na linya ngote abona siliki agangi. Donc na ina senga merci na ba kulutu na ngani surtout oyo bazalaka soki likambo asepeli nango te bakobenda nga matoi bakoloba na ngai bakulutu ba parole la mino ta moko na néglisaka te na ngina za franc vers bino parce que na yebi ko bota mamoko boye bino kozana yango ngai pe na ye na nzela ya kobota mawana esali ke nazala lelo oyo nga nazali. Mais dommage que batu mingi bayebi nga te. Batu mingi bayebi nga te. Batu mususu bazana ba illusion moko boye, batu mususu bazana ba pensée moko boye, bazala nango. Et na yebi ke nazana batu ebele ba apprécier ngai. Surtout côté basi, basi mingi bazwa chance ya kovanda na nga te, bayeba nga te. Mais soka moni kaka na yebi te soki bezala nini nga pe na yebi te. Komona mbala moko alingi ngai ekomi etiki oyo ya moni etiki ke ekoma na musuni na koma ya ye soki approcher ngai
abandi ko mona nga bandi ko lia ko mela ngai alingi na koma ya poche na ye donc muto asimba lisusu te et c'est là que nazoka ba kokoso ba mindondo et yela kanga na vie mais sans que ngana yeba ngeno mutu wana akomi na obsession moko boyangai mais ngana yeba na ngai parce que je la vois comme ma sœur ou peut-être moi c'est nazo bima ye donc et puis les kamsu na compléter bandeko na respect mingi na basi donc ngai na batela ka mwasi lokola liki ozala camarade ozala mwana ozala ndeko ezali nature nanga mais ko batela basi ko respecter bango et bimisaka ngai zoba donc mutu mususu azana image moko ya libanda sur moi tango zovanda na ngai zomona mutu nga sala soft boy mutu ngo aza oh donc ni surtout na lobaka azo sala te ni surtout lobaka nazo yoka pe nazo comprendre yango donc soki na koyi ko salela yo po esala yo esengo na ko salela yo parce que je comprends ce que tu dis ezali faiblesse te ezali bongo ezananga donc nazo comprendre yo yango ne sala ke ndenge na comprendre yo soko komi ko abuser na tirer attention ngi oh mais soko oh comment ça komi na nko et soko na lobi deux fois troisième fois na lobi non et c'est là que ta on a bimaka et banque ça rabat parce que ba comprendre ka face mususu et ba kataka no face ngo ikolongwa nango non ta on a bimaka donc na pesi toli na pekisi yo kite na bimi na komi oyo babanga donc ça veut dire que non na mono susute donc na mono susute de tsana longolio pour ne plus revenir na sala bongo ce que face wanande oyo na lobaka ya suka bat ba oublier ni que non ça ko abuser parce que oyo to ça ko ça na zaki omona ye bat ba comprendre yango te yango na lelo na kozonga mamuke sima na éclaircissement comme mike na zongi na likambo ya triko mwana pesa ngai mama na ye aza na Angola Marie Lundolo aza na Angola pera leki Blaise ndenge na lobaki nini no oza télévision hein omoni basi pourquoi balinga ko kende te ko vanda donc si avandi na ngai a comprendre ngabi tala mobali ya bien ye ngai na sexe na za machine na sexe pera leki Blaise na mona nga bana na yote na ebi mwasi na yote mais olobaka mabe ya batu yo moko yo to mona ka bana na yote okomi suki uza suki ne ya 50 to yebiti so buta musu na 50 to yebite mais yo ozana te ko finga batu siko leo na répondre yo pera leki omoni tango lili parce que batu nala sabino lelo hein parce que les gens ne savent pas na sabino lelo likamoko na omoni moi si ali boso na balaki na vie bomoni ye azana Suisse lelo ndenge na yoka azana Suisse moi c'est liboso oyo nga na balaki na bimisi mbongo libala ba orchestre iko beta parce que na balaki na libala semanga na Congo kosa mbeta kuna kosa iko beta kuna na balaka mwasi na beauté te ezali mwasi ya mwana na balaki pera leki tango na ebisi lilike na zana mwana ya mobali na bengisa ye aya liya lobaki na ngai ko meka kutu te ngana yete na bokola bana na ko bokola bana jamais bana ya bambanda to bana ya batu na ko bokola kaka bana oyo ngai moko na bota oyo na ko bota pardon wana pera leki kuna sali video oyo na yoka yo lisusu te na nzela otelemi na batu toza esika
oza koloba susu mabe oyo ngai te ye kutu soki ndenge nini mokolo wana na koya ozwa ye na maboko na bia alipesaka mwasi na yo po apesa yo sango nanga nalobi mokolo mono na nzela sikoyo na kobende matoyi na yebisa yo nyonso tu ya mabe ozobala meme na misu na ngai omoni esali mbula ebele na loba na nga te wana azali mwasi ya liboso donc Lili aboyaka ke mwana na ngai ya mwana yango ye wa nalakisa yo lelo parce que la vie c'est triste hein c'est triste comme atiba tango ya to bana télévision makambo ya boy to loba yango mais il ne fallait pas na loba yango mais bon vous allez obligé to loba yango parce que tala pela leki omoni mwana oyo anga junior ye omoni wana mwana na ye abotaki oyo nakende kotala ye junior ye yo na père mulangi soki boza na tata mosusu ya kolakisa mpona mwana oyo bolakisi nga bomoni junior ye bon nalobi kaka parce que na junior ye na bandeli sumu na malamu bon na lingaka te lero moko na silika naloba makambo ya mabe na batu parce que ngai soki na bongwani mabe msu eyaka na kosala effort na kosala programme na benga Elisa olimbisanga mpona asala acte oyo na kobenga Elisa na kozwa na telefone ezala direct na mwana oyo ya bota junior na mama mususu Elisa pe na kobenga ye soki moye kozala na tia kamera ya video boyoka mwana mususu ya mwasi na bota aza mukolo ya junior na mama mususu awa nazaka na mwana nako kodévoiler te parce que na prometaki na kotrahir ye jamais ezali berere ya vie basi baza un peu compliqué basalaka makambo na ndenge na bango kolo nde ya kolimbisanga parce que eza bongo kaka na wana eza parenthèse nazali na mwasi mwana mosusu nange na bota na mwasi Ezebi leki na ye na kotanga kombo na ye te po epesa ba impression bakomona ba vie moka malamu mingi te na bombi yango mpona kozala muzombo epesanga mindondo mpona kozala muzombo donc il faut zemi elongwa na futa bambongo zemi elongwa vous imaginez soki nabotaka mwana na fille wana mbele lelo saka neno ngai Dieu merci aépargne ngai bandeko mwasi oyo ya liboso na lakisi bino nabalaki ye neko bala mwasi ya mibale oyo nabalaki ye nabimisa foto na ye bino sito boyebi ye ngai nazali responsable ya niveau moko kutu bino boza na idée te mwasi ya mibale ye bomoni ye bandeko botala bafoto ya basi na ngai ya ndako nalakisi bino ya ndako oyo nabalaki wana nalakisi bino
wana ngai na femme na moi so nani bokende na tribunal ya mile hand asala kuna na sena ese bino za nani boyebi bino nyonso boyebi aza mopaya na miso na bino te boyebi batunaka bokabwana mpona nini te tokabwanaki parce que mwana nanga oyo mobali na laksi bino junior akomaki kokota na bagroupe oyo ya bamabe naye kobeta mwana tina yango wana nabetaka mwana zoki bakanginga alors lokola mwana kobenda makanisi ya liberté na bundi na tribunal bandeko oyo ya ngai kutu bawanga na kutu kozwa mwana charge parce que ekobakisela bango charge esalaki ke l'état abotoli mwana nasalaki 9 ans naki na droit komona mwana nanga te niko koma pele na ye kanda na ngai yango wana Dieu merci mwana kola na ye azoka maboko na ngai mokoso ye na ndako date nanga zonga na pale non ezebi akutana ezebi webisa ezebi ke no ngai pana zali ba souffrance da ezebi aye koluka ngai bato be ko trouver ngai tu John kozonga mwana zonga na ndako akoli azana mwasi na ye azana bana na ye azana foyer na ye lelo donc yango wana lokola mwasi na ngai azaki na tribunal tozasa na tribunal esalaki ke libala na ngai toza bandeko donc tosololaka ti lelo kuna mokosoli nanga what you doing on Saturday ngabe ya mahom oh can we go to the restaurant ah ouais bandeko oyo boyebi boyebi te ngai nazalaka te oko yo mwasi moko ya zoba moko boye ozwi likanisi nini kino ngai nakobala yo okuma mwasi na ngai omoni ngai oluli nga selo volonté na yo ote nakoma mwasi na yo ma femme s'habillait bien omoni ndenge aza kolatisa ye ma femme bomoni aza diferent na bino oyo bozali ya koyibaka na bandako ya bato bomoni ndenge azali bomoni ye wana ezalaki babiyema na nga moko abotama awa mais elle est de père nigérien maman ghanéenne ye azali batata na bango bapara na ye bazalaki ba oyo bayaki na Angleterre à cette époque comme ba britannique batanga awa et c'est comme ça qu'ils sont nés ici donc ba étudier mais batanga na poto bakutani ba sala vie à poto baboti bana bango mais avec le temps ils ont décidé de rentrer en Afrique omoni ye omoni ke femme yo femme na ngai bomoni ye azali différente na kolakisa bino eza nango teke na esprit ya mabe mais c'est juste pour vous donner l'idée basi oyo bakatiaki nini kino okoko mona ngai odécide okomisinga mobali na yo oye o fotala mobali na ngai après ça ke ngai soki na kobala yo te ba oyo na se na balaki ekoki mena bala yo oza ekolo nini oza muzombo disons angolaise de kabinda kunene il faut la angolaise de père et mère ata oza mutu ya sulu oza mutu ya wapi mais il faut la angolaise de père et mère il faut la zona bongo oza vide te
Oza vidité, ok, neko yibaka. Je vais vous montrer une chose. Na baki na bino, na ko sale na bino ba programme, na ba programme belefo na laksa bino. Na silisi ya vote. Oza salongo malembe. Pour vous montrer que na bala ki. Vous voyez? Ba oyo ba kansaka keno, nga naza responsable te, nazali responsable. Vous savez na idée te bino. Bomoni? Wana Sharon. Leki na ngai anikule mampasi. Leki auteki France, ayaki na libala wana. Batoyo, pasaki na libala, bayebi ke oui. Ngai, naza responsable. Bozana aucune idée. Bozana aucune idée. Donc, natala kamutu mususu, avandi, azoloba mabenanga. Ah! Olobika wote, yekutu. Abotaka te. Yekutu. Ah! Natala kamutu. Muto yongani tokokani tokoma. Siku ba penser wana oya bine mabe wana utaka wapi utika kabulu ke no mutu wana kobota te. Bon mutu wana na mtu mususu ba mutu wana soki asa impuissant. Makanisa ngo ezali kaka po bo dénigrer mutu jalousie ou quoi. Tala. Nala sabino soki bo moni ngai na vie berere zalaka kino ozui mwasi moko boye comme si pene na yo oyo comme si pene na yo te. Ale babandi ko yiba ngai ulimisa kama mke malio bandeko babalaka n'importe quel mois cité. Bandeko bosala attention. Moi si ya yo nga na lingi yo na CP na yo. Okoma mobile nanga. Mais yo moi si oye o CP nanga. Omoni ngai guna yo pote otala ki ndenge na lataki. Otali peut-être ndenge na sololaka. Otali ndenge na vivaka. Naza guna yo. Mais est-ce que yo oza gunanga nga na moni kino oyo ndako za la mwasi nanga oza vide moko boye na mutu na yo oza vide soko sala ki nini okomi na poto selo mayele na yo buzoba na yo moni kino anasaka mwasi donc ngai soki na telemi misiko soki yo za mwasi pourquoi libala na yo kufa pourquoi tikali kaka bongo zombali musute soki penza en réalité yo za na eloko ngo offrir na mobali. Yango ezo boma bino mingi. Yango ezo bongo la bino mitema mabe envers bato. Omona ki guna yo. Neti ngai na acceptera mutu. So miki no mutu na ko accepter yo. Ozala ndeko na ngato solo laka peut-être ba penser on voya na yango. Mais na zalo obligé de ko mobile na yo. Na zalo obligé te. Na zalo obligé te. Ozali na eloko musu esika koyela ngai te à part kolongola bilamba natala sexe na yo mais oyo naza na ye kasi kaka na sexe kala kolongola yo za na mote sikoyo basi oyo ba moni ki ngai fale ko mobile na bango il faut ya ndako yiba nana na tunio parce que na ndako na biloko vanda ka botela ka ba video nanga Ndula Lora avandanga doki otala nina zoloba azo calculer to benga na téléphone ya ndako mais oui na yebike téléphone ya ndako na charger yango te pona yango pona kanga bino nazo ba trahison ya donc na salela bino mitambu moko bozana boule te portugais oya se na pese ba mbongo na somele masanga mbali belé na donc a trahisanga na tika ba telefoni musika
naza na kati ya ndako. Mais soko mokolo na bimi tango boyaka amoni me abengi te. Lere moko yaza na pale abimi lisusu. Na rien ndako na kimi yosa kite ote me tame sayi un poko. Mais to kombina ki na futa lezo na pale. Donc mbele na sina kanga bino na ndako. Mbele na sina boma mutu ngana zali anaconda. Omoni nguma abeta kanani soki nguma beti nga okwei aye alingi yo ava buka yo facha mutubo. Omona ye ava asilisa yo. Yango nazo sala. Mena pesi bino parole na ndenge na shiraki. Laura, Nana, Maud, ba oyo tu bazonga na ndako po ba oyiba. Na la bino des femmes oyo na balaki. Bino bomitala botala bango. Lili atanga ndenge Sharon atanga te, azika na mama yena ya muke ayigolaki. Mais Sharon azali mwasi oyo ya mayele. Asala droit. Yango na vanda kana ye, na vanda kina ye et nazalaka ne toujours. Bien que to kabwana, mais tozali lokolo bandeko. Bato batuna kinga mais pourquoi tu ba caméra na ndako te. Kala. Caméra yango wana. Omoni yango? Ndako laksa yo mususu. Kala, yango. Caméra yango wana. Omoni yango? Ndako laksa mususu na chambre na ngai. Kala. Yango wana. Omoni yango? Nalakso mususu tala yango na porte ndako munyo yango na cuisine ta yango wana go munyo bon pona lelo na suki yao ciao ciao.